héritier raisonné ba passe place to outi mouvement na yo aliboso ero bandeza wenge BCBG ero ke wenge musique maison mais héritier wata parmi ba master o bazalaka contre ngazala contre koma kutu na niveau ti to nga to bunda na station ma campagne depuis ma ba porte parole banda porte parole ya liboso o ba sombela mutuka ya $30,000 cash ezaki sinjora donc ML ya sika 9, 10, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bel homme, tu ah, en tout cas. Tene yango ya quand on te prometaki ndeto sali en tout cas to boye za la lycée ezaki réalité maboko pona boss atiri bino balobi ya mingi te ça dit que senga wata merci merci kanga mala wata jeta wa goga suspension et meka e nana kuna tere e ala mo ramike si la tenga la fingi wata te na fingi wata te na fingi wera te nzamba otanga likolo koma bana nanga na ko finga wera te na respect na ye mutana baza makamo za trésor lumière vie wera e karnange ye e karezoko soka gitungi na kila ndako poso to bi niveau ba sankara ba finga batu niveau ba sankara finga ka ya c'est là sankara to finga wera kala mingi tawa na ko tele wera kata no kata okata nete bandi yako zoya nanu te bongo le beti next kata video na chango libela cha video libela wata zanga wata bakabula na wata bakabula wata nga wata zanga wera zanga mapata nga wenge nga wata na tunanga wata na opanzo sango tunanga nyinye tunanga wata na opanzo sango Bandeko Bobolingo, Yokelanga Eloko Oyo, KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ezali spécialisée na distribution de boissons alcooliques, lokola, whisky, champagne, vin, PMI Susu, bazali koteka boissons non alcoolisées, lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution. Chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. na lingate fimbu na fimbu ebebisela kisinjora musala makambo to lobaneti ya ba français mutabandaki émission na ye na elengi ya Congo ezalaki ndeko na biso trésor lumière alobino na besoin na sala frontiment débat na ken na français to sala émission ya lingala te nga lobi ole to sala débat na entre nga na trésor lumière soki Zakarina wera basali affrontement ya émission na français là ça va nga na tika lo finga wera te kisinjora tikali ko finga ata mutu moko te eloko esala nga pasi kisinjora sala pa ndeko na nga héritier siko est-ce que nga na ozala l'aise que kisinjora ba pese suspension pour lekaki na chaîne na nga njora alobi ni mabe ya héritier alobi ni mabe ya wera comment batu bokomi ko gravisse makambu oyo batu basali te bozo gravisse ba mission combien batu bafinga Zakari ba baso libandi burundais vient na biso zakle wana zo mériter ta respecter Peuple de Dieu, ministère des affranchis avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, le prophète Emmanuel Dodi. Bamemeli binomo bange na fête de la moisson. Oyo ekobanda le 28 mai, pe ekosila le 16 juillet. 50 jours ya jeûne et prière, to se concentrer, to lo na potobuka, nanzele lo sambo.
50 jours, il y a fête de la moisson, yaya ezali occasion mutu azangate. Et mongo clôture nango, mama yaka na mama e kozala somme na foire internationale de Kinshasa. Fikina, tokuta na biso nyonso, baye babotaka te, bakobuka mabota. Baye bazangi misala, okobuka travail, pe ba résultat ya ndenge na ndenge, oyo azana malade, ya kobuka guérison. Mais bana ya poto bakozala au rendez-vous. Bana na nzambe bato nyonso balingaka nkolo to bengi bino bongo le 16 juillet na foire internationale fête de la moisson avec l'homme de Dieu le prophète Emmanuel Dodi. Ba les affranchis nyonso peuple congolais to ebige musali na nzambe nzamba zo c'est la puissamment. On vous invite le 16 juillet ngamoko pe na rozala wana na libota mobimba to ko expérimenter le boko ya musali na nzambe Emmanuel Dodi. Fête de la moisson, l'homme de Dieu Emmanuel Dodi. Moto azana loko anzambi le 7 juillet à la fois foire internationale tous en mapamboli. Le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ sur terre, alobi mokolo wana akosangisa lola na mabele pona komema mapamboli guérison pe miracle na vie ya bana nzambe oyo bakozala au rendez-vous na Fikini même ba oyo bakozala connecté na internet le 16 juillet 2022 na kati ya Fikini. Fête de la moisson, référence biblique Lévitique 23 15 à 16, Psaume 126 5. Moto Azangate ngana utuko gaze Zakari baba baso ati na bosani na émission na o mususu na lobi ke Zakara koki ko sala wera te ako fabriquer te na loba yango na émission na yo wana ba loba yango te ngabi wora bimana wenge 4x4 to lobi ne ko contribuer o feza ka contribuer na wenge ya Bati fa bazare ko marai Sankara pesa ngambote na boya pa manka wera mais lo Sankara ba wali na wera likampesa ya la team wata te eza maison mère il y a uta maison mère te ato uta te bongote moi respect ba respecter ote te atamuke na ba fana la team na spiritas mais nandibite wata mtoko mema manengo wana e koza Rosaline Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo. Pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit
Voilà, Mbote Bandero Balandia Film na Film News, c'est votre humble serviteur Valdi Tamboué. En tout cas, bana poto, bana mokili, merci pour la patience et confiance au Bozarana, à la carte canal la préférée. Film na Film News. En tout cas, ça la c'est 5,50 tant tout le monde a bon interaction et réunion entre Bisso et Bino. Surtout tant botin d'abo ba suggestion, ba remarque, ba proposition. En tout cas, et ça la rapso qui toko ya 50. Na bi que Maman Lisette Lokanga za analyste du collège sur la Bisso à la carte Film na Film pour capable de rose ba 50 na carte restaurant yo les zones de Dallas pas Maréchal Souvé. Ça. En tout cas, bana poto tozawana na zabona Ken Pena Makizembe. Tosola vraiment concernant Mayo pour comprendre derrière tout comportement social il y a une communication. Tozamo belé. Mais avant toute chose, on va saluer pour commencer notre communication. Bonjour Yapito. Bonjour Valdi Tamboué. Bonjour prophète Emmanuel Dodi. Le 16 tu préparer à Fiki Nabiso. Prophète Emmanuel Dodi tozalanae na ba franchignon surtout. Vraiment les 16 tozana kati Africaine héroïne dans la blague. Héroïne dans la moni ba pancarte partout et au Saranata en tout cas félicitations mais on a Pécounie bimi hein. Ouais, bon bimi parce que les lotos ça l'émission en face à stade dans ce Bagoben de la somme stade Mukepo après les 16 Africaine donc il te préparé pour stade atteint en 2023 et que ça l'a bien prophète Emmanuel Dodiaza prophète ayo lukambonga mabonzate aza déjà prophète onzamba pambola bomoni bino moko ba pano Kinshasa mobimba donc wana il faut za la millionnaire pour matisa pena ba pano bongo donc le rap propagande Jean-Pierre Bemba 2022 mutatele misi ba pano ya minene kolega prophète Emmanuel Dodiazate suka na événement mais wana fikine mais jour événement ce que rozala ya stade ke bandimi baya ozalobi ko na stade wana ba pano nyonso Kinshasa to luang. En tout cas, merci Ken Pena Makizembe, les longs à l'alité. Téléphone, on a un message, appel, audio. Donc, il y a des rangements, il y a des rangements, on a compris un souci dans Bino. Mais Ken Pena, en tout cas, dans la réalité. Dans la réalité, pourquoi on a eu un message kili, il y a un monde entier, surtout il y a 4 communautés dans Bisso, au Wapi. Après avoir qu'on les cas, on a 4 films, c'est Arnaud Christine Kissinjora. En tout cas, côté à Ouatt, on a bana wenge ba sepelité na ba dire na ya lobaki on a été soki olandeli émission à la loupe. Merci Valdi. Kissinjora aza sero to coopéra nae to bandi relation le loté. Na lingate fimbo na fimbo ebebi sela Kissinjora musala. Makambo to lobaneti ya ba français. Mutabandaki émission na ye na lengi ya Congo ezalaki ndeko na biso trésor lumière. Alobino na na besoin na sala frontiment débat na ken na français tout ça l'émission ya lingala te tout ça la ngona ken ya zo côté là vient na biso wera ça la repa wera ngape na zo côté là vient na Zakari poza klenda bimisanga nga lobi au lieu tout ça la débat entre ngana trésor lumière c'est mieux ba ya ba banda na nenga respect vient na biso de la forêt banda na vient na biso Zak la pe biso ba petit to ya landa na sima soki Zakari na wera basali affrontement ya émission na français là ça va wana biso sikoto ko ya sala après bango et boti maman na problème et comme ineti ngana fingi mutu ngana tika lo finga wera te Kissinjora tika liko finga ata mutu moko te Kissinjora répéter kaka lobi yoka condition aucun azopesa trésor lumière héritier wata oza ndeko nanga toyebani na makambo ya musique te héritier wata ngana yo toyebani na makambo ya école oyebi ke toyebi mantiki tozala tambola 4 personnes ngai yo dadi mandunga wa comme ingénieur na Franck Foala place à Zolanda ayebi héritier raisonné ba passe place to uti ngana to uti musika ya blague te héritier wata mouvement na yo aliboso bandeza wenge BCBG obi ozana wenge BCBG ba ami na yo personnel ozala na bango tozala 4 ke wenge musika maison mais héritier wata parmi ba master o bazalaka contre ngazala contre comment kutu na niveau ti to nga to bunda na station ma campagne au weekend comment zo télémélation nanga to utina héritier musika donc et loko esala nga pasi Kissinjora sala pas et ndeko nanga héritier est-ce que nga na ozala l'aise que Kissinjora ba pese suspension pour le cas qui na chaîne nanga mais wana na osepelate parce que héritier mouvement héritier za camarade to kolina ye héritier za mouvement ya héritier za net mouvement nanga malgré nga na sala nanga côté mususu mais ce qui le lo yindeli héritier
ba vrai bato o baza na souci à défendre wateza ba biso parce que héritier za master pomoni bato na tangeli na Dadi Mandungu Frank Fwala nanga toyeba ta mutu mususu te donc héritier ngana yo senga pardon soki pena kisi njora asalaki mabendenga lekaki na chaîne nanga en tout cas héritier wata na pesi yo ba bonne chance na musala na yo mais na sengo pardon parce que soko suspend njora po lekaki pa nanga na ozala desi po yebi ke banjora na ba ko kotisa somo ba different o elesaka bana na yo na ndako héritier bana nga baza bana na yo wata yebi ke bana nanga baza bana na ye est-ce que héritier o souhaiter fimbu na fimbu ekufa bana na ba ange balala nzala bano ba botami na misu na yo héritier wata matanga nini tozwa na palin oyo yate tolongo na ba sentiment musique tolongo na ba sentiment musique ngana héritier c'est la famille toyebani ba parents oso comprendre donc héritier nenga zana ko souhaiter malheur et langate ngape na ko souhaiter malheur et la héritier te na kama mutu azo sala marketing ya héritier wata parce que les autres lobela ba Fabregas babi na filé baza batoto yebani na kimukolo pe na musique mais héritier za mutu oyo camarade ya camarade to na ba via ba kitambo ba kankokolo quartier 17 on se comprendre parce que ngana mwana soda héritier koko na epa bokoli azalaki mbila donc musique et même abiso na distraction te en plus kisi njora soki ayaki kofinga ba via wenge la linga ezale loko mususu mais njora afingi ata vie moko te. En tout cas, dans la publication, Bimiona, Babi qui a en tout cas tenu des propos moraux absurdes à l'endroit, il y a Weranson ou Azabongo, le coup, papa n'est héritier. Valdi, on monite na la moussio, on a habité le canjo à place Aza, toi qui de tout ça l'émission, pour tous s'excuser, tout ce qui a le baki mabé, en tout cas, tous s'excuser parce que on a rolingate qui sinjora, abebi samusala na ye, pour aller kaki na fimbu na fimbu. Très bien. En plus, si mabé o njo a lobaki, place yango na zomo na ngote. Mabel nga za la soki kisi njora bimi nga peut-être a critiquer héritier wana ta biso to nga totele me njora. Njora lobi ni mabe ya héritier, alobi ni mabe ya wera. Comment batu bokomi ko gravissé makambu oyo batu basalite bozo gravissé. Ben mission combien batu bafinga Zakari ba baso libandi Burundais. Vient na biso zakle wana zo mériter ta respecter. Kofinga nyoso o ba finga zakle soki lelo kisi njora lobi te batu ba trésor lumière bo lembisa mwa muke zakle pe asala trop est-ce soki to tie micro balader te to pousa na place ba ya baza otuna bango soki Zakari asala elo côté na apa OK merci beaucoup OK on se comprend da Zakari lelo soko zui micro tambusi na Kinshasa ba yebisa yo ata sur 100% te Zakari asala ta mwa 1% na musique ya mboka na biso. Pour ça, on a 100% mabé. Attends moi 1% moko boy. Zakari peut contribuer à la réussite de mouvement belé. Namboka na biso ka. Ken piana. Guerre oyo. Poto benga on guerre sur internet nto la mona biso. Entre Kulutu na biso Weranson na Kulutu na biso Zakeba bas pour si les sengani. Po bino bana boka nga muno. Mais pour maramba ngwe il faut pas suspendre ba porte-parole. Ba porte-parole ba le rapport na kofinga. Soki lelo to wana ba porte-parole neti ba Roger Ngandu. Ndem sou ba polémique esila nango venjo ka longwa na ligne ba porte parole akoma leader ya orchestre nayi aya influencer za ka lobeli makambo orchestre nayi soki moni mouvement na pe sengi atia po aya atia po mais alongwa etanke porte parole ya mutu Valdi yo moko yebi ke biso tout ozala na monde ya musique yango to gagner na biso pe loko moko te na musique ozoko ba to gagner pe loko moko te. Nga nagenda poto na Fali batu mso baloba ke na défendre Fali pour na ba intérêt soki botuni Fali très bien botuni staff mwimba Fali ba yebiso keni kaka ndenga yaka ni 10 fois na maboko ndenga azonga ni 10 fois na maboko nakenda poto te ke Fali afuta nga ta 100 € ke keni ndengo zaki na biso so ata 100 €. To se sacrifier rapport na ba artiste et musicien. Ozo kompa batu msusu ba imagine kande to apembe na ba artiste ba pesa biso ba mbongo poto finga batu poto to ganyaka eloko te meto linga nde musique na biso chaque mutu na kwa na ya dembelaka ko dembela na kwa mo bo laxite ke ozo gagner ba million
nga air mususu dati ya mususu fali akabelanga mbongo na yebaka su dati wana te preuve ane nakenda Bercy nazonga ni $10 natia na poche ti lelo ya mususu nalia na ata $100 ya fali te donc soki nadefendaka fali eza mpo nalingaka miziki na biso ya mboka ekende toujours liboso ndenge banjoka mpe baodefendre héritier nandimi te ekisi njoka kodefendre ya mususu bamisi adefendaka mpo na intere ya mbongo mpo miziki na ye moko nano azobeta déjà aoyembela bato banzembo bato baopele bakar neti lelo eza journée ve na biso Jimmy Belau apesi ye mutuka toye osomba kaka na scène voilà sokete napana poma mutuka te vraiment soka vraiment venjora asepelaka nde yango wana donc miziki na ye mo banzembo ne ozorenie na TikTok lelo vie Jimmy Belau patron PDG tozokende batie paro 34 000 balles donc vie Jimmy tokende asanzaka mbongo apesa njora car ozo comprendre donc basuki na 30 000 c'est soka kiti seka mutema malamu venjora en tout cas félicitations nano félicitations parce que moni Venture a bundi trop musique na ya bundi nango ba ne belé lelo soki Venture album na ye comme bota bakar déjà boye nzemba ve Jimmy Belau ndenge boti 12 ans au deuxième car ya liboso mama Lisette lokangenda somba kana kapsika pangala ya tout siko vena na Jimmy Belau patron obige mali zetu lokange vraiment karo apesa kanga on ezaka bien pe leader ezaka bien mais mosala na somba baba leader obi valdi avantage ya karo ezani car soko yo somba za sans plaque c'est que ça ya sika makasi sans plaque ça pena ya sika nanu basalite lo côté 00 matricule kanenge utaki poto ye en tout cas bon balelo to mbe financer c'est belé bazoka il y a tini na porta poti yo so ka bo fele te moni nga vana la caméra ala sama mo lo batoke na biso toke no sono ba libéré caro toke lo ba biso toke la biso sila na mbongo sila na mbongo ça m'a belé vraiment voilà m'a belé au ça ça m'a belé na ga capter donc ça boy on a suspendu toke kuna en tout cas c'est dit il y a Mawe Mankoi. Tous toujours ensemble, Igor Balox, Whisky Wishia, Igor Balox. Edna Jai. Toke kuna toke continuer ma solo. Voilà, bana poto bana mokimba. Biso vraiment na Fleuve Congo Hotel, to na Ken Piana, Makizembe, ne na Sarabino, chose promise, chose faite. To betaki li solo mo na Venture amuko en émission ya Marambo, ya boss des boss, le Jimmy Belau. En tout cas la copain que Vena ya boka ba tout les pili sur le site la raté di Ken Piana. Théo Sandinia. De solution na. To sala émission on a Venture na Kinkole. Na présence ya grand prêtre Jimmy Belau patron a prometté Venture à car. Mais le lozara jour vient à réaliser parce que a prometté qu'il y a dans 2 semaines bozoya kozwa clé. Boya kozwa clé, je pense le lozara jour vient Jimmy azo remettre bisoka clé ya mutuka sombeli kisinjora. Eza mutuka ya liboso oyo depuis musala ba porte parole le banda porte parole à liboso atambola na mutuka $30,000. 30,000 eza kisinjora. Mais oui, depuis ma porte parole le banda porte parole ya liboso oh bah sombela mutuka ya $30,000 cash ezaki sinjora donc ML ya sika banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele
ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Viens Jimmy Bella au patron toujours. Azotonga donc na Kinshasa na nenga jeté. Non, total na oka. Total na mutukango. Oui oui. Ah, c'est dit que Lilia Maroué Manko, il a bière internationale, Igor Balox, Mamachi de Londres. Donc il a fait Namalili ya nyama ya posé musique ya posé ah tocha musique ité. Mais toi bien fait na so Jimmy Bella ça la remix ya clé et ça la bien mais Ventura félicitations. En tout cas Moussala no ça les autres qui est bien thermique. Bandana ya pembe na Ventura azwaka mitukana ile lupe back. Wela lupe mama kasi. Non senga grand frère na Jimmy Bella merci na cadeau pesinga. Il y a $30,000 à munene boye. Des albums na la gité. A pesinga da muté makaka vient. On a 3 heures. Na bingo 3 heures. Le bossere le muk na la ngité. La muka mama 30,000 les obal via bitoke ponati. Ponoka esuka 30. Dans la sengi vient merci ji pasika sans plaque. Azwaki. L'idée maman battement que c'est longue Ndumba na Dubaï. Ba olia bagné. Na sengi batutu ba soutenanga merci na bino. Je vous aime tous. Viens on peut s'abso Clégo. Boss de boss. Viens là peu bogar. Viens bogar. Viens bogos. Viens bogar. Jimmy Bella ya bel homme en tout cas tene yango ya quand on te prometaki nde to sali en tout cas to boye za la lycée ezaki réalité maboko pona boss atiki bino balobe ya mingi te njora et puis faut que na wata abengi atuni mutuko donc ça dit que c'est nga wata merci merci kanga malati wata jeta wa goga suspension et meka et nana kuna tere et alors mo ramike si là wata bien te mais tout nangani na habite son moni message wana au bache partout wata mu kilonga na bona 10 3 1 2 3 4 5 6 7 10 Adwa Ventura et loko to monde bandeko basi ba ke na porta poti yo zulonga na Kinshasa ozoki na confinement zususu na confinement na 2020 na sengi nani mama Lisette Lokange merci na kapangala yo yebi seriwana ya confinement na sengi bango merci ba ona zwaki ona zui musala nga na sali nze mona sali Jimmy Bella ya kitoko kado apesinga yango wana na sengi kaka merci nzamba pambola e na famille na e na mama na e bango nyonso. Bon, toi aussi c'est bon. Oui, en tout cas merci Ventura maintenant on la boto ki ndenge mo PDG lobi na yo mutambonga lobi abi remercier pe wata ndem na base pe makambo et ça lionel. Ouais, ça linga plaisir goga moto ngai donc remercier sur les groupes de télé tinga kuna nako. Amutulanga na kuna te. To moni ba lettre suspension. Na sa kutukuna te. Uza kuna te ndeni. Ya sa mutulanga to bon. Ah et combien rolongwa? Te na longwe tu na longwa. Na longwa la team. Et ça ba mon pepe mo ka boyeye. Et puis na loba batu boninga ko tsaki songi te. Botanga ba titre te. Keni pena yo aza pembe nanga. Ngana lobi ka makam okena lobaki batika yango. Sankara deva Zakari baba so azaleki. Na pese conseil ko finga Zakari mutu munene ko finga yebo ko sabo eza mabe. Elo bato sepete na bika Zakari en contribuer. Bon so na ba bongo bo moni mabe na nga problème même note bolimbisanga bolimbisala bino ngai. Kena lobi boy biso to tago na ba TikTok ne misa Frank Stemai.
mutabani makambo ezali nani trésor lumière alobi ke il faut ça l'émission là qui est en français yonga no te répéter ka ça bien te kedi pa lobi na ye ngabo to ça en français papa biso Zakari ba sapra papa no wera na français na seki et le guerre yese na ipen et yosko bi guerre yese na ipen ngabi ezo sala salité un jour moko ezarona te ne na vandi awa na problème ya héritier te ya te na la donc ngako tuko na la ka no rêver car les avait vêtements qui car on a 30 000 $ pour monnaie vendredi passé on a besoin non ya on le vêtement passé 30 000 $. Et c'est pas tchenga maloba et ça nga be possible sanga goga bi pele njora car wana mutulanga et ça mo pepe mo be esila nango mon pepe on ndenge bandi bongo yo de bo solé riche banda lobi temba mo indaki nga so no tenga no teno makar azo koma bosa komi bosa lobe akoka koloba nenga na zala pose ya na Kinshasa lelo ba so melo kara 30 000 $. Na tiki wewa na ka mutaba wewa na ba wewa na otasuba kabona mono ngosama kama mikie so na lobaki ke Zakari a contribuer so ba to sepela ki lango te balimbi sala bango wera mutulanga mapata na kenda kuna eloko na koko finga wera mkolo moko tende ba tusuba komelanga ba finga nga bala kisanga video monde komi ya video video tia lire champion video oyo Kisinjora afingi de la forêt wera son makanda on a fini na kana besoin vidéo il faut qu'on peut saper qu'on reproche ba entourage na ba porte-parole qui songi et l'équipe trop ba bien na biso ya musique ba comprendre que ba porte-parole ba comment vivre bongo ba ba créer kaka mo ba guerre moko boye na sima ba mela masanga ensemble mosaka na Sankara wera ki timbela ngona arrêter que baza ba camarade. Donc, ce qu'on a dit bien, mutafini mutazati. Bango moko ba provoquer makamuna bango. Ce qu'on réponse c'est comme mabe. Mais la mise aux en rando na ba fanatique héritier ba spiritas. On est pas de commenter na ba Facebook. Na regretter bana la team wata. Boka ni sarata bolamu. Na fingi wata te. Na fingi misa héritier te. Na fingi mutute. Mais on a moni na spiritas niveau bo finginga. Nzamba limbi sabino. Na onyo sotunga Kisinjora na ça pour la team wata fa bota l'émission bien to ça qui na yo bota la ka émission bolanda ka batir bona ka titre te wata loba memanga pour la musana nga soki ko memande ba ko ba fitu ba ka balabala ba zui bango aibe importance nanga a memanga pona aloba kango a memanga pona musala na nga na kata na loba wata leye pe wata kolia ka kaka na loba suspension ole et comment c'est suspension quand il lettre bibi goudan lettre bibi lettre saline oh le quoi lettre tombe na Facebook mobimba mais boss na saluer le côté na longo de liège na saluer le côté na fingiote na fingi we répéter comment bon qu'il a problème na ligne na ngaite tenga lingi na ngaiti nga boy tibabi wera aka papa na héritier na mama to saloka mikolo be Espagne wera ape papa na ngai ape grand frère na ngai ngana utuko gaze Zakari baba baswati na bosani na émission na o mususu na lobi ke Zakari ko kiko sala wera te ako fabriquer te na loba yango na émission na yo wana ba loba yango te ngabi wora bimana wenge 4x4 to lobi ne ko contribuer o feza ka contribuer na wenge ya neto na la team wate manga lobaka dadi mo la so contribuer Jack Love a so contribuer Jack Love ko ta va concert au la Guinée et banda Jack Love a beta musique la so présent tellement a so contribuer surtout to so contribuer na bipe Zakari pe a contribuer ba tout ba yebi atem sa ba tis na ba stade a lobela a motiver mokili ya ngai bana la team wata ndebo finginga na ki passe mais na bike le kanango po bexa zongi Bexa Oute Goga Skara na muté ya munene ya ba mo chebe musabina lisu tro nde bato aloba te pola tenga la fingi watate te bato lobi ka na fingi watate na fingi wera tenza mba tanga liko na koma bana nanga na ko finga wera te na respect na ye asalinge loko te na ko finga wera te ti mungele kufa na finga wera te na kena ndaka wera mapatala mbelanga fufu na zoka bato $300 ba $500 na liaka na fingi te za bato bazo cha songi poba mezala ki wana tala lokuta bete ngane bela makambo te quelque chose qui ya yo mais ngana mona ka ngande ya trésor lumière na TikTok ne basangisi na ken ko pa mutana baza makambo za trésor lumière vie wera e karangeye e karezoko soka gitungi na kila gondaku oui karo sans blague
ngana na sa plaque o mo te grand frère nga ya mbila mtakumba kwa ke tikela nga ngona ndako papa ope ye bika mais fin jour est-ce que maman ba guerre on était au kende lango boy entre nous ça la bête ba ko kanela batu des blessures maman musique ba kanela batu te poso to bi niveau ba sankara ba finga batu niveau ba sankara finga ka ya c'est là sankara to finga wera kala mingi tawa na ko tele wera kang mexicain ngati saka fingi wera mezo mere kufa mezo mere salaka mezo obina matanga ya mama Marai tozalana venjora sankara ya pese mbote venjora boy abina ko pesa mbote tozo manke wera boy na boy batifa bazare ko Marai sankara pesa mbote na boy pa manka wera melo sankara ba wali na wera lelo babosani mais gogo za mutulangai toza calme na talo mama karo yo loko le sili total makamwana sima nazana ngana problème na yote ezande bien te so lukamza na ndaku likampesa ya la team wata te eza maison mère ya uta maison mère te ato uta te bongo te moi respect ba respecter te atamuke na bafana la team na spiritas mais nandibite wata mtoko mema mane ngwana e koza Rosaline arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class yo va problème Rosalie e koza yesa yimda asuki pakanango osegini donc tagimba bon ba wata ko koma boyete na spiritas akota kuna ta ko koma ta akokumilanga te mpo nasali eloko te nasali rien yarbi fa ma display en couleur nasali rien parce que muke nyilong jam nazwi mbalo nazwi Mercedes ah mutu ba Beckham atambula na yango onga nazwi Beckham te pesa ngaloba a petit ngaloba sepela kite a sepela kite comment la team wata bako traiter au leader ndeto lobela wata ndeto zakana wata bien to saki miso azalaki abiso na zaki te ça va mais alo batamuke ça bi des blessures pour la nyonso ezoleka il est renié dérange qui ouais ngai ele otungisi nga vraiment mingi moi na mission to salaki ngabe na zaki na mission par rapport à la question na se posaki là par rapport ya nzora ndenge à intervenir qui na ba parole là donc peut-être ya mabenga na moni ezaka pona nenga lobaki visa clair à contribuer na magamba maison mère mais tu as contre un peu non au moni mabablo mususu tokolo bango peut-être pas mokilipe izayebi on comprend tokolo baloba makamsu tokolo ba peut-être mokili on webi oli kamsusu olobi we mutamoni ngo mabe parce que moi barando mo za na katwa biso peut être nga na nga mama rando wana te on a nga yebi na ngati na yanzo ka parlo ba yebi yebi barando c'est ya bandenge ni mais ba président va président faut qu'on respecte bango président Weranson à la président du groupe à Sali Belé faut respecter fait ça que pas vient biso to yebi abanana qui journaliste menaiti ya koma ki honorable ya molobi na sali trop na musique ya Congo Zakari na yebi ngaki sinjo ah te eza vérité Zakari sali trop na musique ya Congo même tia ba saper na poto Zakari sali trop na musique ya Congo
il faut qu'on ndima yango nga na zo mutuka pona ye abenganga kisinzo na obetelo kopa faut qu'on porte par la echomo kisinzo yo ko senga mbongo leki pele no karwana echomo pe son envie Zakaria na lukeka loka 12000 asa vie a contribuer trop na musique ya Congo mabeninga na lobo keloba oloba ki soki Zakaria zaki na stade wana alinga sala ba za muto ko pesa pa on appelle ba komi combien on parle ko wana pe et sali nini si le roi ville robe capable ya promotion de bateau ba Zakaria ba kokite te pona bongo te bato tu basali ba remarque na ba commentaire zaka ngai te concert de 10h et bani 20h bato balobi minde zaki bete zaka ngai te même ba commentaire so babi bakangisa bato se ba mokangisa ti bato ba commentaire se ba mofinga ti bato ba commentaire nga za prama wata te na za prama la timu wata te ya loba nga na mutu kala nga na plaisir na loba boye et là moko to négliger na pays na biso baloba chaque langue a un esprit ozo comprendre le loba français soko moni batangisaka bana na langue na bango français eza po langue na bango eza na esprit moko boye lelo soki mboka na biso totia msu lingala na première position totangisa msu bana na biso na lingala msu nde Congo lelo eza boye te kata te no kata okata ne te valdi yako zoye nanu te bongo le beti next kata video na chango libela cha video libela tunanga ni tunanga boya to mbako boya te boya kareye nani yoyaka Naomi Benjo awe équipe Bela una opanjo sango tunangani Jimmy na opanjo sango Jimmy na opanjo sango $30,000 Jimmy na opanjo sango Bela opanjo sango Bela opanjo sango Konjo sa konji la kat Koko ye twana koko ye wana koko ye wana twa inanu koko so me mangona nu koko ame mangona asakana watananga Wakati makambo aseni. Watatie maloba. Yasolo. Atie maloba Jimbela alobi. Jimbela alobi. Jimbela alobi. Watalobi. Watananga. Ukabangana watate. Ukabangana watate. Watananga. Keba ya yo kata. Keba ya yo kata. Keba ya yo kata. Kondo mususu ezali. Keba ya yo kata mususu ezali. Keba ya yo mususu ezali. Keba. Watazanga. Banga bakabangana watate. Bakaba watanga. Watazanga. Werazanga. Mapatanga. Wengenga. Watana. Watana opanzo sango. Watana opanzo sango. Watana opanzo sango. Jimmy Bela on zama protéger yo. Ofungola ngo penato mona batu ba penezelo kwa sika. En tout cas Fondation Vision. Fondation Kin Vision boss nanga père nanga Amide Kukeba na Pession Mbote. C'est dit qu'il y a mawe mankoyi. Obike boro en tout cas il faut que pesa na nzambe merci Venjora. Vous apportez parole à Liboso au tambolina bord il y a $30,000. T'as la 30,000 à l'icolo à 20,000 bel à Bolobi. Quel nom le baboué? Ok. Ngai Kisinjora 2022 zanga. Ok. 2022 na koma Paris le 17 janvier. Ok. Na tongo na matin na business class. Héritier Wata. Merci, I love you. 2022 bato kabilanga lupango bato tuba mona ki na nsele. Lupango munene na fondation Zizi Toko. Maman Zizi, merci Christian Toko, merci na famille Toko. 2022 $30,000. Jimmy Bela au patron. Kombo nango Jimmy Bela. Nazo senge merci. Après c'est un cadeau na nzembo na saleli. Voilà. Abinanga petit ngai shawana. Ba konti ba sepe nango. Na général John Tibango respect na longeli net mon général John Tibango abi pesanjora cadeau po via linga ki pena abi sona saki semaine prochaine tunae ndelo kwa 50,000 50 ngabite
balera mafuta taba tango moto balera mafuta taba musique na 94 yo timba nasengi bakabla ne mutu kaboye ozoloba pe ozokumisa pe ozotambola pe en tout cas nasengi bato nyonso tu merci merci na bato tu basoutenir banzembo nanga na yembeli Jimmy Belau bapasa simu kendi badeka Didi Mwenga et puis nasengi héritier wata merci pardon te nga pe pardon c'est na l'autre mais ba on a c'est wata rien bon ne ma bibele pour la fin na wata te na fin la timte na fin wata te Boss Life na kene émission Valdi émission ya Ken puis na patron yo so na saki mabe libaku kaka caméra oyo te place yango libaku faut pas koloba libaku moni ventura a muta umeli na monde musical mo boye ba vena biso bo mema biso ba poto bande ko na so bo mema so ba poto to sala rapena na liberté ya lobaka makambo na biso pe o to sala neti ventura afingi vient à biso raté. Atika lo fingate. A répéter makambo trésor lumière à lobaki. C'est tout. En tout cas, héritier wata, tchana c'est parce que suspension ba pesa moto suspension moto a sali mabe. Venture a fini na moto te a trahi pe héritier. Avertir yo te. Te ba bisinga te faut ba komelinga. So ba komelinga no c'est amboka merci na o ba footinga. Et là on a sepeli kate spiritas niveau ba finginga ba fana la team sur le kambali ba vérifiaka na fingi weta na wata weta nzambe watate na fingi mama watate ça na komoninga le te yo ngota komate et c'est ngwa mutuka et c'est ngwa 30 000 ya et na sur réseau te et c'est ngwa mutuka ya mutuka $30,000 ya na za après ma watate so na sema beba limbisanga na seka pardon et le l'équipe pardon ça te héritier so landanga so sepela kite na mission na saki na Valdi en tout cas bolimbisanga na zande ko na bino to zana biso bien so to kabwana esprit ya bien te pona moi babina na spiritas babi que c'est 100% ya bafana wata la team ba lingsungate si 100% ba lingsungate wata benga na yo sali bien moi sana boye wata famille totika famille bisengo elekitro reconnaissante. Très bien. Il y a Christine. Il y a Christine. Ah, pendant comme Christine et Nasuka. Et Nasuka. On va dire on va féminin. On a côté comme appelé na reconnaissante vers héritier. Il est pas ça reconnaissant. Na on a sali ponaye. Toza famille babexi bazongi batukutu. Ah, na sali ponaye. J'aurais pas sali ma fona wat. Promotion. Ma molo wata da saleli trop. Mi ange to bundi to salaka polo ni commenter ba polo bele katani pa ba polo katani watale ya polo katani. En tout cas merci d'abord Samba garçon de chance na Lyon, merci na famille na Mobimba, merci na Jimmy Bella au patron ya Jimmy au sali ya Jimmy na opanjo sango c'est bon de blessé la goussou Bella ou na opanjo sango ya Jimmy Bella OK Jimmy Bella ah Jimmy Boma Jimmy Bella ou yonde l'idée amour nange comme divisé espoir nange comme s'envoler ou doser na ba plaisir na ba kale sentiment nanga nzambe sowaye angaye Jimmy Bella we non amour nange comme bote na yo ya pamba ozo comprendre te oza angelo lèvre na yo ya monoko esilisanga posa kolia chocolat soya Jimmy yango leki ba brasserie tuna qualité boisson na ngai Jimmy papa bon za na vocal na kata nzemba te Valdi te nzemba Jimmy leki kite otono bebisa na vona hano ko bebisa Valdi ebike ngambo siko ye Venture comme leader oyo cheka no na parking ye pa ye siko ebike bato bele babando tambola te ve Jimmy ape njora plafond ko Fabregas nengo za na États-Unis mi sombela déjà kareleki oyo ape ba mona ngona no bien Fabregas oza so adversaire ya héritier te comme adversaire ya Kisinjora na car pour bon Fabregas na ngote mais oui au moins siko batu ça la ngoko finga te au moins so mutalobi ba comme afingi Fabregas ana ngote nanenga mabete watale la nouveau modèle nouveau modèle
Sans plaque. Sans plaque. Yasika. Off plan. Éviter la pension na nino. La pension na dollar. La pension na dollar. Mbongo pesa ta kachuva zana le lampiaka o pasola. Ya zongo mbala moto. Merci Elvis Alomba. Elvis Alomba mokonja watero mikolo zana Dallas. Merci na Sibe Konote le pétrole de Dallas. Merci na Kulutu ya Lem. Moke moloma cravate ya ngaya. Yo yeke Kulutu. Merci. Kachuva na zana. Kado na pesa yangu. Kachuva. Man. Bwela ngali papa. Kachuva kado na pesa yangu. $100 wana sigo. Tena pesa yangu. Na be bon $100 wana. Timelando na pesa kado. Kachuva. Senga pe merci. Ngapa na kabi. Eleki $100. Eleki $100 si on a lobité. Na soma kango tango. Héritier menenga na Madrid. Na soma kango na Madrid. 450 €. 450 €. Ali bola ngani papa. Yela ngani papa ya li papa Eco ou Puma. Tana valise li papa Puma. Eco na valise kemba kuna ndao. Zone ngao kena ndao. Zone ngao kena ndao. Kenda kwa kesho li papa. Et puis Ken na senyo merci. En tout cas merci. En tout cas yo ngi ngama kamu. sur l'actualité en tout cas en tout cas intention naninga mabete ni nanga na lataki nini ni nanga na lataki pyjama nanga memisinga ba problème en tout cas ba tutu bolanda biso na si bela ba warrior bazala pe ba fanatique ya wenge en tout cas bocha na sebo doser makambo bo doser parce que président Donald alobaki makambo il faut aussi lisango ba porte parole boluka ba misala mususu bolobela ba programme ya ba mouvement. Oui. Botika koya tia ba viena ba conflit. Mutasa makambo nyonso trésor lumière. Trésor lumière mutaluki makambo nyonso tant le ben na kenike ngalo to sa émission na français. Qui ne pas répondre ye ngala lubika ne kana lobaki kana émission là. Et le kelinga problème pardon. C'est si ba l'émission. C'est sinon. Mais sonde poto la nilati lobito eba. Sonne ba suspendre par exemple. Wana pe toya toyo so ba suspendre nga en tout cas boye na zelo na loba so ba suspendre nga pour na sali wate lokote na fingi la team wata te na saka nga musala bien pour ba ko suspendre nga pe pour na ko sepela pete ba suspendre nga pour na wera na bi vérité lobi na ba ko suspendre nga te pour na presa wera pour na ko finga wera mkomote mutafinga na sala ka rini ba suspender ete. Merci beaucoup to tika Ventura oyebi ke olobi to tika me car na yo zape na ba problème ebelo ezo senga batu basunga yo pe plaque ezate yaka yako to veti mi abia suki na sombelo moto veti mi alobi botu na ngani bayana nga bolinganga assurance ezate na assurance te nazo kanda sona ezate mukanda ezate ya lobi apesi kaka 30 000 plaque nga moko essence nga moko o boena boye nga moko obike onanjia na ba 4 000 4 000 oh yaka l'action mikanda nyoso te awa tu fait tonda na ba papier à l'état plaque ya ni ndenge za boye na koloba nini o ba teka mikolo eza nini oto somba mikolo assurance et vinette o somba ko par rapport ya ba cylindre no eza na monter type eza likolo trop nana 6 cylindres eza cher fort 6 cylindres o sombela ngo nini ya cher assurance pe faut bâtir la yo double tu le chaman double essence vert jamais non été consommation c'est belle ce que fait Jimmy alobia suki awa parce que photos à la claire en tout cas bato bo soutenir Njora msubo mona Njora na car maotambola na ngote de mambo ebele zo manquer à so ya mike Viens Rambo pas de carburant contraire Viens Rambo à tout le contraire pas le Laurence Coco attends bon lobby okoshi et non c'est un coffee vient azela bozongani et azanga ka financer un problème été un problème technique ka financer vas-y content na arena
rien attaquant na balaka ka poto na wana vas-y abandeli contrat c'est le token vadi yo pozo la njora suma kamba kofi balo ba njora efeli kaza muta kofi wana ndanga viena ye wana ndanga musala ki ya sala périté mais ya Antoine des ba basandaka sa diba ya kofi bana la team pardon on s'en parle tous arabes nga pe na problème te ata muki ya la team ata muki ezate makambo yaka mamle silité makambo yaka manjora obigendeza boye héritier pas très important pour ota poto salos bilo to za ya beba mwambongo zaki héritier pesa ya frais d'émission et songa que son babilo côté ya parler ba congélateur ba TV ba kiti tout le monde est changé donc côté un héritier c'est bon héritier mutulanga na pe la problème na été on a genda na avec sina zonga na mabo pamba yo yaki na mbongo Ken Piana yo pena ba peso lo côté Tenga kenda na tiki mouvement na ye na nga na zonga na nga bongo. Ya kenda de. Oyelo de. Nga zonga na nga bongo. Biso tozwa. Changer ndako pena makasi. Te tika nga pardon. Tika pardon to ba no ba promotion na nzembo na nga. Et puis na on ba boye. Presse Babia Chokoro demain vendredi na RTNC na studio Maman Ngebi les a gratuits za ofele. Les a ofele faut que soutenir Prince. Tout cette émission a metti pardon. Faut que soutenir Prince. Qui ça mon moto za na Sima Prince. Numéro na Ekebi Malobi, to soutenir moi na Chokoro ya mi balé, yem tazir relève papa na ye, to soutenir moi na yemba kitoko. Lobe mo kama bandi na zaona si événement ici là. Mais quand John va se peine la réaction na bidoté Ken. Te manike na minitio te zela. Manike na minitio il fallait pas là contre biso batuna yezo qui est bien te. Contre biso batuna yezo qui est bien te. La réaction ya Ken, ya des pianos. Mais ngaki sunjo na uti ko gaze manike mikoeleki. Parce que tant va beti stade manike ba fi ba sale loko te. Ngana be manike tika mama ba fi ba sale loko. Vous comprenez? Mais non comprendre. Te manike ba benga ki ba pesa ge mo eloko acha na se. Ba uti benga ba memaki. Ba sale mo loko hein. Encore général tout internet. Nanga na osenga ba fan. Na kina seno mikan na sans papier. Te faut signer papier, photo tike lo penata. Mais li papier te. Akati ndako musika. OK. Vali to komi na so la suka. Merci na Mamoute Zouke papa na jardin atala yibiso kulutu wali moke mo London. Vali faut ko remercier Nzambe omoni biso na banjora to vivre na ti famille to pesa na araba pa. Ozomona na ti vie Jimmy na teye pression trop na bi vie Jimmy et sopa biso vie Jimmy. Prometaki ki sinjora car na micro. Salele loko ana parce que batu ba yo sekayo. En tout cas vie Jimmy merci na nous merci premièrement. Nengo salele loko et sala biso bien. Biso to na so na bala te moi biloba o. To so mo bakar mo mapangu en tout cas njora. Ane oza. Madame Olga Kabelo to komina. Monsieur Mutuka. Voilà. Na ebité si to comme décembre novembre na rejoindre nini? Somme. Pour mutumoko azo promettre ngabi na njora na septembre. Na sale loko mo bena to so wana ya Messi, hein? Ferme. On dirait ferme no yebi. Ya bangolo. Ferme, na ga so. Ya bangolo. En tout cas, et puis merci na déplacement. Chanteur nangai ayemba kinzemba. Mais je peux faire moto ali. Te moto ten. Azo keti pa sero tu ati bambe. Et pas maman pengui. Azo keti. Papa, bon ouais bon mara comment il a DJ Rafa, je mon moto muke. Moni. OK, merci. Merci Valdi Tambwe. Merci c'est Apolline Lumba. Adel Djogo Bagou danger en tout cas. Fabrice, merci on sengaka Jimmy Watula na Paris Mama Lopango. Bella, il y a autre chose. C'est d'accord. D'accord, Jimmy, vraiment, nous merci. Na boss Jimmy, parce que Aktoka Kasaki, parole à Zouaki, a PCP moi, boss Nabiso, place toujours à salaire, Watagoga, malgré ma problème, et y'a la famille, trop solon, malembe. Parce que Kisinzo a respect à Pessara, boss Newata. Wata a respect à Pessara, Kisinzo a de valeur. La suspension de Bimi déjà. Et Bimi, nous patron na biso goga na manière na ye, tu es big ba problème tout na ba entreprise et la rato je la solution. Ou azam moko ya za général na bete la rato le tona ba bagarre za. Tu as une répétition à mardi, tu es ba qui te fait koya na butu. Et fait koya et ko continuer. Oui, les cas qui merci na boss Jimmy a présenté J Paul Obi combo héritier Watanabe boss.
albi mopepe ezaka mopepe kisi nzoka mopepe baza ebele awa baza ebele basimba pe micro tosimbi mais chance ya moto eza moto si Jimmy akoki pointer na ye 2 4 5 personnes mais l'air a pointer nzoka seke mama Pauline merci azoka opesa sko na kaka na Jimmy Watula na kati ya Paris mama lopango nzela mino na peso dile makwa kwa place azali na Bambote na peso aussi moi fille de chance Keta Love na pesi Keta Love na pesi ya Robi Vwemba na peso aussi Valdi Tambwe oyo sali na merci vraiment to sepeli et diva vrai chéri naturel merci à Diablaison Diablaison la liste on va faire jour à la série on a 2016 ouais na sepeli ka makasi donc tara libende ngona et nous la sa musala ça la makisi donc tango mona ba preuve c'est que musala hein Jimmy Bella ou pour être le Seigneur encore merci encore na yo et le Rosali vraiment et ça lui bien bien to bana be mission promotion siko na partout le 19 la foule la salut maman na Charlotte wachi ba mbe biso za mbote belé pourquoi pas ba mbote na ngana Mireille Chuba mais tu vois que papa bébé ça be guitare moi li pas bon et kende pas dou mandengo mokonza kimbatseke bisiko zali ya Robi Vwemba display en couleur Patience Mukendi long jambe bosé belé na linga bino trop et puis na yemoko place ozawana caps kapanga la loma la Rolls vienanga na robosa na yote ya yemoko mère na biso vraiment bita kisombe talaka makambo ngoti innovation nzamba zo pesa nzamba zo ba merci des besoins merci faut s'abonner sur massivement dans les sites Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.